Ngai papa guitariste délégation ya Kinshasa. Libala ya ndeko nanga, moninga nanga, papa Richard. Oh biso bandaka koyeba bango na Jésus danda na bomba. Bomba tanga ya papa Lulu. Ya komikini bala mo ba te ko tankamba moninga no kuna zoba. Ya mo na bien les filles, il y a au moins nous savons ma pièce là, nous avons un collège de noble gars là. Voisin, des voisins, na milili sikuna. Yolamba. Papa Mbotia. Bon. Na utile matadi mwetu baki alave mekatwala matadi mekuza na mwana mundu na mariage anani ya papa Richard. Papa Richard ikeni mwana mundu ya mpeve mpezola mwana ya mi oyina nike salilaka mundu mwaye mutu bakeleve mekuza na koniso ya imbi memfwana kumaka asamba kuselisa mwana mundu mpanya beno papa Zozo que voilà na matadi âge que la munu presque beno nyonso mekuza na mariage ai bena âge arrivé on a 87 ans et demi quelques poussières de ces jours ya munga sepela mingi na mwana papa Richard mona mama mingi vraiment merci mingi na nimedu manesa ya Zambia Fonge kwela sisa ningepika tata na mama ngi mama pika tata na mama na devoir na mutu belobaka via mariage comme aller retour belobaka via mariage comme aventure faut belobaka via mariage via beno pour volontaire beno fana sala na lettre B keto nakala il faut ba idée fana tambula et il faut ressembler nous dans mariage avec lui na kafona mon message me pesange na papa Richard me mwana mo de bonne chance au na remercier kaka papa bis merci na batu nyonso bakomona na fête na ngai parce que c'est la deuxième fête ya moto vraiment tous en essai et les gars malamu merci mingi surtout na papa Simon Banque na papa na nai na mama Sidonie Bomona tout makasi tous en essai ngor kana na biso papa Richard beaucoup akosi mokanyo ndenge nzama zolinga ketana nzama ko ba bakira isima kona akosi mokanyo nzama bakire magamuza ya kinya mais cérémonial les gens sentir on est dans les sermons si yo ba plenia pour ba eza base eza makasi pona ni batingi kuto na Yerusalemu bandumba ba escro qualité tout même donc simo okangani avec sur mon soni biso to bali ngana balaki de 29 mars le papa Richard le papa Clément ils ont des bonnes méthodes qui se faisaient à ma case on vivre vivre sur ma case bon moi na terrain ah dit tout Israël les affaires à Kimia ah le terrain dans mon vibration il a fait bétama pour mon ça va papa Richard les balles nyonso bango son orange ma barajwa ata problème ezali papa Richard orange makamona mwasi na yo maman orange ma barajwa Et Indiawa. Et Indiawa. Ana Israël les a coïnés. Vous êtes tous mes jours. Ouais. Vous êtes tous mes jours. C'est les lots à toi au stade. Awoyo kabo les lots. Wantuke bezolanga lubiko. Même ça il va avoir mariage non c'est ça les a doit là en couleur les ko dans les lots. En couleur les ko dans les lots.
lutiki bezolanga lutiko ngemukwikisi zonga lutiko kwa babo songa kimbangi ya motenda ya tamudina baludi kwange yoka bilogo mepase Salubono bezolanga ludi bakitudi kiosi sakananu Epase Matu bena salubono bezolanga ludi bakitudi kiosi sepelawu Epase Matu bena salubono bezolanga ludi kiosi sakananu Ndumba to Bali. Epase Watu bena salubono bezolanga ludi bakitudi kiosi sepelawu Tumbe tu. Bisa bandumba to Bali. Bisa bandumba to Bali. Bandumba. Bandumba babali baboso rajoka arajwaka. By image. Hey. Hey, wana Landry. Oh mama LV. Yo wana. Naenda musala. Naenda Na musala. uti na taki. Voilà. Kona kulamba na ndapo. Amoni. Voilà. Nazama wapo kule taki. Yo kani. Marceline. Wana petite sœur na ngai. Aki mapazo santim sana. Yaka boina mami. Oh mama mi. Na yefe. Molonga ni ya papa tonton. Moko ya DKS. Yo kani. Ye moko mama Sylvain. Mwana na ngai, leki na ngai, tulekupela pona mariage ya lelo. Amen. Tosomona tozolamba tozopepa pote oyo la tango po 14. Toke libala. Yo kani. Bato balia batota. Ah bon. Oyo petite sœur na Magi. Oh grand-père. Oh grande sœur Richard. Aya original. Mais tela biso koto. Yo zosani. Nazolamba, losa mo. Tomoni te ozolamba te. Yo mutu ozosala ka bongo. Nasangisa ti. Tia mo banana ngo ba omelango. Eza ya bana ba ko melati. Te wana yena makala. Bongo biso to te oyo susu. Mama Kakasi, Ariette. Oh mama ya Magi. Mama ya Magi mwasi ya Cedric. Na pa Richard yango wana na yaki na kamba Jerusalem epa na papa Simon na papa Richard bayambinga nesengo yango wana natondi nesengo na ozila nakilesuku na faki beta jejeki beta tosepela po esengo etondi na motema lokola ndenge bana basepelisi biso eyokani nesengo mingi yango tosala misala na cuisine après tomati mbanzi tala pasuka wana oh petite sœur na ngai Marceline oyo aza 4e na libumu na biso ye wana Marceline wana ozosala nini tala omoni omoni eyokani siko bolamba nini loba te lakisa ye sakasama oyo tos ye mpe azolamba ye abattoir maître d'hôtel. Tozokena abattoir. Taba wana bakomi. Peso so alingi nini? Ye mpe alobi akotoka mai. Mama Kobe. Sévéré. Mwana ya moko escoutisme na biso mama Tigre. Eyokani. Moja yebo sala musala ya Richard Abali. Tema papa na mine ya Richard Boyo. Papa ntaba yango ozomona oyo ntaba nkombo mibale oto sasi yango donc blagi te ye wana mokolo tozala basite misato awa site moko ezali awa site moko eza na nkendolo site suya oyo asuka oyo esimbi masolo tu lelo na butu eza na résidence na ngombe kisuka donc awa eza première site yango moni tobanda nano avangu awa kolakisete po oyo eza niei donc tala ntaba ye wana si basasie déjà donc ozokodeta dela yawa lelo donc
bifula te yango wana bifula kaka bifula yango wana mikolo cuisine tout biloko tu na maboko na bango na makelele asoyoka deja ase présentateur yemo nakomona Jimmy neti baleki neti bango bameseli kobenga nga mokubwa baleki donc tido zawa nakati na ambiance ya fete ya grand prêtre kulutu richma donc ntango ozoyoka seo donc chef d'orchestre national nkamba net ye mutu ayosala basysteme batu nyonso bakolata baplace bakolata bapesta weston donc mystique donc lelo mutu donc sokolopesa te donc momene aider la joie. Ah, tu as un petit Messi. Yewana. Ah, tu as un petit Aurel. Ah, tu as un grand zéro bana na Bissonios. Jenny wa Jenny. Tala osus. Ah, tu as un Joyce. Ah, dime amonyoso. Baba kurutu na bango yeye nda zobala. Gracie, bébé avant de bébé mosusu waza kola likolo epanguta ye nde yaye na ye wana Christian mabanga bana nyonso bango wana sambo bazolia mboko papa na mama pesa na molo shimondo obosani petit makelele wana makelele c'est yana question pour moi là est-ce que le gomi basos oui lelo nauti koma naye kole nekelazaka na kishasa biso nyonso bafamile nyonso eza na bomo nalongo kishasa naye koye parce que oyo eza fete ya bomo eza ya kishasa te ya nkomba fete ya bomo normalement sino fete efo ezala na bomo ona aza honore nde naza boye opeti biso balo elongo biso soni sali na fiere donc nazotémoye ke antuka aza moko capable ya kobana eko ezomérite kobanga pembeni ya papa seno aza sérieux aza sérieux jamais de aza peti moko alakisi mpenza comportement na ye basenga nga uti ngai na ye ka bote na fete merci et puis bonne fête ngai mamene
navandi epai ya mama fumwa longo azobalisa mwana ne azosala ye toujours mikolo ma mariage pamba po ye nde mama molimo santu azosala bamadeso basoso biloko esopani moyebutu ya koloba eza ke richman asali mosala na ye abali dodo atuka dodo topesi yo merci lokumu libala ekende liboso oyokisa biso soni te nzambe azwa lokumu epai ya tata nzambe biso bana tata nzambe tozala bayekisa mpe ya mokili mobimba Badeso eza denzuku lenga mamadia denzuku tozoboma bango badeso denzuku elo bazotikala eza denzuku bazotikala awa badeso eza denzuku awa bazokufa kokufa lelo danse loso yango ngai moto na lambi epai ya maafu malongo biso tosala kombo na ngai limenga Gilene meloso ngo tomoni ngola meloso parfois ya bato bazokende bilanga toyebi te mariage awa toyebi ke mama asaisaka mingi misala okanti eza loso ya bato bazokende zamba oyebi te eza tosepela yango tolambi akende kolia Simba, makasi, Simba, meme, Comment il calme? Voilà, buleti, kode ba friti. Kuna kujenga na buleti bwana. Kuna pesa bahari shana mama dodo. Ile pesa ya bango. Lelo ndio ile pesa yetu na bahari shana mama dodo. Ambiasi na bango yango sala friti oyo na buleti oyo. Kuna kosipelisa bango tala kaka. Bala tete bala. Papa Richard na mama Dorcas tozana esengo ya mingi alongi na ye balongi na bango etumba oyo tozana esengo mingi soso na biso kombo na nga mama ariete kosa papa libre tala kaka nde nazosala mpo na ya richard azala feti ebonga na sepe ndenge eza bapamboli ye esengo na libala oyo moaete mabele na likolo elingani oyo kotala biso awa ndenge tosali boye nzambe mpe akanisela oye na sasi alongi biso mpe sur na biso mpe bozala donc nzambe libala elenge nanga nazobalola mpo na ya richard na mwasi na ye ya dodo esengo ya modele andemana papa na tondi yango kobanda na lola tina se papa richard osi mokani bien toza lesengo lobika tosala mosala tozosika bamoto tondimi tosika mpo na pa richard tosala mosala mekombo nde olobi te omonanga mama elise Mama Elise, par rapport à l'invité de ce monde, on va tellement va se sortir, on va manquer. Eh, papa, tu as tout ça. 500 personnes bénéficiaient de ça. Donc, tu as mal dit. Donc, tu as mal dit.
gâteau mariage ya papa Richard na molongani na ye mopanzi na ye oyo bakosala parcours merci tomoni mosala oyo ya kosala gâteau mariage eza mbala mai liboso to esala yango deja te nasala yango chaque fois nasala yango tomoni lelo oyo basangi mpena gâteau moko ya kalite bakolia boma gâteau kitoko makasi baosepela sepela so basantira amen nzambe abo oyo okela biso Seka mine libanda uliduda Richard Salama
nzila ya ntete ate nzila kumi etsangwa votumanisi situtanga lyaka mukanda wa Matayi. Matayi kapo kumifua nzila ya ntatu nate nzila ya fua tolobiko yetokutanga mikanda mibale mukanda ya mibale ya Moise mukaputuku mibale nzira libosoke nzira 17 mukanda mibale mukanda ya Matayi mukaputu na libwa tokopana na nzira misatu kwenye nzira libwa votu solo le situ yangu katanga munkumbwa seyo mwana itata mwana velela tata nzambi umuyisu tata mwana ingeye papa simuke pango kyangana beli tubatu beli rubanzani leli kirakanza masumu tuwena wunu lumutanisitu kwa bana beto nge wasikikisa kuwelelo tata bosu mtuwile musamu jantete malongi mama tuka pababe takwela unu na tele tukwela kama zibula mtumieni ya mabu netu pasimamu maka mabaraka fulu ngiangu programu ya manchi mkono kulu jama tangu kulobili vikasi sada tuka wawe kwele ku mkumbwa siye mwana peka lono na kumbu ya tata ya mwana peka tamunimu sana totangi mikanda mibale yalibosumu kanda mibale ya Moise chapitre 20 verset 1 à 17 ya mibale totangi mukanda ya Matayi chapitre 19 verset 3 jusqu'à verset 9 pona mukanda ya liboso totangi mukanda ya libeko ya solo batatana ba mama mubeko ezali nzambe asa mubeko kati na mukanda ya nzambe kuzali kutanga kati tata nzambe pesa kimebeko na bana Israeli nzambe azalaki na mosale na ye Mose azalaki confiance na Moïse mingi me mibeko oyo nzambe apesaki yango Moïse te po etakende kotangela bana Israeli me tata nzambe ye moko akitaki na ngumba ya Sinai ezalaki na elembeki azali koloba po ete moto nyonso ayoka mpona nini apesaki Moïse te Moïse akende kopesa aboyaki kokeseni pamba tena ndenge tozali awa bapesaki so message tokomi yango tene toyoki yango message siko motu na moto esika te kokende message ezala te forme soki okobakisa te kokolongola alo nzambe amonaki ete mobeko longola ezali lumoyo moye tata nzambe apesa Moïse akende kopesa ye moko apesi direkema na bana Israeli na moto aza koyoka alo ntango nzambe amoni ete napesi mibeko moto azali motu aboyaki bacontradiction mpe baraison ayebisaki Moïse ete Moïse mata na ngumba ya Sinai oye kozwa dokima bato ya français balobaka les paroles sans faute les écrits restent Moïse amataki na ngumba afandaki na tata nzambe 40 jours nzambe yesi ete taye mibeko kongisa mabanga mibale mibeko ye moko nzambe akomaki yango na écriture na ye alors yango omoni ke mobeko ezali nzambe aza mobeko kuna na Biblia balobi ete soki obuki mibeko ya Mose na batatu mibale to misatu balobi ete tomonaki ntango aza kobuka mobeko liwana lifuba mokoma yo na mabanga donc biloko mibale kaka nzambe asalaki na maboko na ye asalaki mutu na maboko na ye akomaki mpe mibeko na misato na ye alors kobanda mobeko na mutu ezali très dangereux soki obumi mutu nzambe alobaki kati na Biblia yakoba buma yo makina yakoma supana mobeko ya sango ezali na nzela 14 balobi nini kosala ekobo te alo batata na bamama esika wana po ete tokima na mobeko ekobo bondele batata nzambe soki na mobali te po ete tata nzambe afungola nzela apesa yo molungani na yo mosungi na yo po ete ozala kimia yo mpe obala talela mwasi talela mobali awa nkolo nyonso na mobeko ya ekobo azali koloba makasi
adenisaki yango alobaki nini mokanda moïse na mibeko ya moïse elobi ete kosala ekoko te me ngai nkolo yesu nayebisi bino soki otali mwasi na poso ya mabe osili kosala ekoko na ye yo moto abilulela na mokolo moto batongo etani bato bono kolula masuku bono komema donc batata na bamama soki ozali kobala tali na mwasi na yo tali na mobali na yo soki nano obali te sala sakrifise senge koleka nzambe po ete aponi na yo molungani mosungi ozala kimia tosale na kimia papa fumandongo papa simokimbango kaka nazali koloba na biso ete soki moto abali akumi na se ya mibeko mobulu esili 19 verset 3 à 9 nini toyoki kuna bafarisayi nkolo yesu ntango azalaki koteya soki omoni ete na klase ye azali koteya 4 groupe ezali wana bafarisayi basadukayi basomeli na banganga yeleki trouble ekobima kati na bagroupe meme oyo groupe moko balandaki po ete babikisa milimo na bango bakoti na likolo groupe ya mibale balandaki eti mpona kobikisama na malali batungisami na malali bakenda kokito ya ndenge na ndenge me ntango bakete ya kolosina na mbala moko malali esili abiki abekekena kokito yesusu te wana deuxième groupe troisième groupe balandaki na tini ya kolia na tini ya kolia okomona eloko mosusu bazali kopesa nkolo yesu bazali eza kobunga baza koyiba baza kosala boye na boye troisième groupe na tini ya kolia me quatrième groupe ezalaki basimilitaire po ete balukila ye likambo bafunda ye na leta romain leta aboma ye alors awa tolobi toyoki ezali piège bake kopiége nkolo yesu balobi ete nkolo yesu eske epesemeli nzela libala ekufa na nzela nyonso réponse nkolo yesu alobi ete ese botanga te na mibele na mokanda ya nzambe botanga te ke nzambe asalaki kaka bobele mobali na mwasi bango mibale batikali mibale lisusu te kasi bakumi motu moko esika wana bakalekeli ya biso bato 1 plus 1 ekopesa 2 me tata nzambe 1 plus 1 égale 1 batikali mibale te kasi bakumi motu moko eloko tata nzambe akangisaka esika moko moto akokabulete okondekasa te baza koyoka bakini lisusu mokuni epai nkolo soki ezali ndenge wana mpona nini moïse akomaki na mitu akopesa nzela po te libala ekufa nkolo salobi ete ezali mpona mitima na bino makasi me banda nde bango ezalaki ndenge wana te soki obali te nene to liwa ya mwasi mobali me mpona mitima ya makasi na sanse nini okomona ntango oza kobala mama osetele na ye mingi osetele na ye mingi po ete obala ye me yo lokola omela mai ya nyoka moto yakilulela ntango mama amizunguki mo moke sikoyo oza komona ete elongo wana ye lisusu yango lisusu te siko ozali koprofite mitisi kobambela bango mitisi po te libala ekufa obala mwasi mosusu bo koke bamama ndenge moko tata azalaki na makoki me ntango babalani omoni ete tata makoki eza lisusu te sikoyo mama aza na posa kozwa moto eza na makoki abandi kobambela tata mitisi omwasi oyo amonake na kutu azali toki owazalaka boye na boye abe na barezo wana abe bamoni ete kotikaki bade kufa me awa toza na mokili se rien me esika tokendekende kuna makambo ezali pamba te na likambo ya libala nkolo oyo tata nzambe abetisi ete soki moto abali te nini moya kokabaliza te nkolo oyo abetisi ete soki obali mwasi bobela ntango ewa taille chapitre 5 verset 31 à 32 nkolo salobi boye soki olingi kolongola mwasi pese mokanda kokoba libala ntango opesi mokanda osinye mokanda ke libala ekufa yo okobala te tili wana yo mais lelo ezali kosalaka le contraire ntango oza na bambongo na yo mingi oza na makoki na yo mingi ebien ofinanse na bakanga nzambe okomona kaka ete barezo emonenele libala na ekufi oke kobala lisusu
Menkolo sa lokete sono liko lula mwasi so mwasa nigalo mubali obligatoire ma pese mukande kumanibali tangu sana tena makosa tata tena ni mazuzu nikamkumbuka Yesu Kristo dia kifungu cha kukiza nikalozo lokolo kwa mama mtoto bosu mzuri dia kwetu kwa Mungu kalumu tufanya Mungu hii utu yangu na mfuka zetu bosu zetu tatu yangu na kufuili mfuka ututwala na mtu munombo kazi ukutana na mwanako wake katika kufumu ya ngolo yake ya Mungu ya Mungu na mfungo wa sema mwana pesa ndo Nzambi mfumu Yesu tata mwanda tangu ifueni muvanga fuwa kya lukazalu nkembo ntatu miena kwa mwana mutu muzingu kya vanza nkembo wa lubutuku nkembo wa lukazalu ye nkembo wa lufuwa unu kitu na nkembo wa nzole wa kiesi wa luyanga lalu twetige kuna bana mtufamako moko ubakeba ubatanena ubavana mutu saluke keneka kinene bisali benadike ubavana lusaku muno kati tona mutungulu dibundu samu zakubika zisala njangu programu ya bansu mkondo bulu jangu munkumbwa seye mwana prefan lono munkumbwa seye mwana imonda velela tulungu lipotu vava yetu awonzo ondoza nzambi ondoza nkutakani yayi munaku ikanisa yaka ladyali yonke tundioyu munalukaza lwavelela lunavo inkala lusitu lwasikilisa kwa nzambi edi alidyaliza totoma yindu lavo enkala yayi ya zitu so kwa nzambi watusila yo munawete wanintu yo munalusalisu lwawo yandikibene wasikilisa jofo enkaza la yayi itukaza langa yanuvo omuntu vangira lyo kuna zitu yo mzongi kuna ngambo yusayo wakia yo uvumi wa nzambi
katoma tobali kangafo olukaza lwa kubikwa muna wete lya nkangu muna lusalusuyo lufya olusu lwa waya akaza la enkungu zao ezi tamukuluki minu dorukasi yeno watu nuna baba nuna yelino yufuli avo konso munduze yekuma kifuete kunsimba kya kaza lisawaya mbula kansunzira ke wawo apo ke vuva wawo otuka unose yokusendu okuta makwandi tuyufu ni batate ba mama ngapi munduze yibila kifuete kunsimba mukaza lisatata ya mama katusunzulila kyo soki mutu ayeli likambo kukanga ngai nzila mwana kopesa bango libala ya sembo ya mariage aloba kabafiru mpaka ifo ana kede fuidi yika na bete lako yo mama ikano kunonga mwananga na nzambi ke bayiki musoko nzambi ko olongo lwa umpe elwa fele lako mwana mesumani diano vo ntome ne kuno kanekina yo kuno yuvulula yena ole okoloze lanzambi ovonuseye kumakimusi kifote kunsimba ya kunuhikanisa muna lukazo lwavelela afa kumakinavo kunutoma konsuntulakyo mubeni babole umutu zaidi yangu yena kukanga nzila mkuluvana mariacha konsuntulakyo yangu yena merci. Muluza nzambe Richard. Omono tata muluza nzambe Richard. Waungina. Setoma. Usamonina. Ezi kukiame. Kizei. Uma una kinako. Kiaki kifuete. Kunsimba. Omoyikana. Yo mama kukuluki minu Dorcas. Nalukaza lwa velela. Omuno mama mkukuluki minu Dorcas. Waungina. Setoma. Usamonina. Ezi kukiame. Kizei kuma. Una kinako. Kiaki. Kifuete kunsimba. Omoyikana. Yenge tata mkukuluza nzambe Richard. Muna lukaza lwavelela. Osolelenge tundiyo yukakala nkaza ku notomakala ngakomosi muna lukaza lwavelela muna lukana lwanzambi komukunani linakwe osolele okunzulanga okumwesanga omawete okunzikisanga okundunga ngape muna yela nomuna mukulela utoma kuntatila yani mosika kakekolo lukala nga moyeno wole ngasolelewo ingeta mama kukuluki minu Dorcas. Osolele yakala jayika kalankazi yaku nutomakala nga komosi omulukazo lwavelela mona lukano lwanzambi ke mukunangi ninakwe osolele okunzolanga okumwesanga omawete okunzikisanga okunlunga ngape mona yela yomona kukolela otoma kontatela yane mosika kaikulunukala nga moyenu wole ngasolelewe yeta tokumina banzembo Soy
bakala sika sisa toya sejani yemu jani mukwenda sosa kazani basi basinga yani kuya kwele kumulobola velela sosa kazani basi basinga yani kuya kwele kumulobola velela. Thank you.
ozoleka fotelaka ko nzolele watu awonsowe na vava bakalambanyi fomono mtambudi mama mkubukulu kimino dorkas wakala mukazi yame mulukaza mulavelela tukalungu kyaki muna wangwama yemuna sukama muna yela fomuna kukolela yekuzolanga yekulungalunga yavana lufua kutupambanisa muna lukano lwavelela lwazana omukiaki nsilwa mewu Zolele wangu awonso benavava bakalambanyi vomono ikutambudi etata mkubukulu zanzambe rishara wakala mukazame muna lukazame lwavelela tukulumbukaki muna mutwama yomuna sukama muna yela yomuna kukelela ikuzolanga ikulungangana yavana lufua lukutuvambanisa muna lukanu lwavelela lwanzane emudyali insilwa miwuwu isisu kyame kotsaka kyaluyindulu lwawawu ikutambudi wakala umukazi yame ikuvana nela yasi zela bashona esisu byaye yaluyindulu lwawawu ikutambudi wakala umukazi yame Richard. Kata miti. Lwena lwavelela lwakubi
famille. Guitariste délégation à Kinshasa.